Chers amis internautes, mbote na bino bao nyoso balandaka biso na katia numéro na biso ya magazine Café Politique. Bandeko, qui s'attendait que le président ya Venezuela baokanga lelo baokanga lelo kwa likelele na mwasi na eba memi bango aux États-Unis? Qui s'attendait? Moi je ne suis pas surpris. C'est comme ça que les Américains travaillent. S'il s'agit de protéger leurs intérêts, bah travailler à Kabongo. Bah Américains bah travailler à Kabongo. Le président vénézuélien, les aux États-Unis, na prison aux États-Unis. Bah onyo so babandaki kochaye, babandaki komatisaye. Bah onyo so silence radio. Basa ba communiquer. Basa ba communiquer, ba condamner les États-Unis. Bango nyoso babandaki o matisaye mapapu. Et l'opération Oyo Donald Trump a sali na Venezuela n'a pas bénéficié ni soutien ya OTAN ni ya Union européenne. États-Unis yemoko na ba soda na yi ba to ba récupérer président Venezuela. L'homme oye ebani na monde, même sur notre média to publie ango annonce à Trump na Maison Blanche balobi ke bakangiye po ye azo kotisa cocaïne États-Unis. Je vais revenir sur le cocaïne. Oye yebani officiellement, oye yebani eza ke non, le président vénézuélien azo kotisa cocaïne États-Unis. Or que o eza masole bombani na se eza makambo ya pétrole. Pétrole ya Venezuela muto asombaka ngo c'est la Chine. Pétrole onyo se bandaki kobima yango na canal de Suez nini ya Panama ba masuwa o bakangaki aux États-Unis a blokaki. Bazo betela biso masolo ya cocaïne ya nini ya cocaïne, mais o eza na seza pétrole. Eza pétrole. Alors quand il s'agit des intérêts américains, basala ba jeté. Raison pour laquelle basali tout ba récupérer président de Venezuela. Kaka ndenge basala opération tempête du désert na Irak. Kaka ndenge ba récupérer Saddam Hussein. Kaka ndenge pe ba récupérer Osama Ben Laden. Bango moko ba américain. Pourquoi? C'est pour préserver leurs intérêts. Ba où tu as frappé Nigeria. Nebo moni biso de tiena titre na biso to lobi à qui les prochains tours. Donald Trump a frappé na Nigeria. Deuxième opération na Venezuela. Et troisième opération et cause à la pays nini. Wana bino moko bo deviner. Duel américain nazo zonga sikopo na mboka na biso. Eza ya 540 milliards que les Américains vont apporter au Congo. Opération basali na Venezuela. Ba utiliser ba armes, ba utiliser ba avion, ba utiliser biloko technologie ya sika. Et technologie on a les minéraux ou bien les matières aux okota na technologie on a, ce sont des minéraux que les États-Unis veulent exploiter au Congo pour leurs intérêts. Alors na katia ya nini ya contrat au ba signé na Congo oyo basalaki accord na Congo na Rwanda signé en présence ya président aux États-Unis Donald Trump le 4 décembre. Et le 10 décembre, si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne, le président Oya Rwanda a progressé, a violé l'accord à Uvira. États-Unis a Sengakiye, à Lobakike. Il faut se retirer na Uvira. Sinon, les États-Unis vont utiliser tous les moyens. On a mal américain.
vont utiliser tous les moyens possibles et tous les instruments possibles pour que l'accord en réussir. Les Américains maloba na bango ekendaka na maite. Maloba na bango ekendaka na maite. Ti lelo Rwanda ameki kosala ba scénario na yendenga salaka ko filmer ba soldats ke bazobima na Uvira. Mais ti lelo baza na Uvira. Pour eux croire que non, les Américains ba fandi ba bosani. Non, les Américains ba bosani te. Et ba bosana kate, ba travailler kana silence. Alors, côté tozo kende, ezake ndenge balobaki ke bako utiliser ba instrument nyonso bako utiliser nini ba sanction na makambo na bango nyonso pour contraindre les Rwandais à quitter le Congo. Bazana kati ya ko travailler. Tandis que oye komeli président Venezuela nde soki tokebite nde kokomela Paul Kagame. Paul Kagame ndenga zana ne représente rien. Il y a des multinationales, il y a la Chine, des puissances, des grandes puissances, au baza simanaye, au bazo pese mutu makasi. Notamment la Chine, la France, la Pologne, Angleterre, azoko sanameaza nakatuano, Suède, et quelques pays africains, notamment l'Algérie, le Kenya, l'Ouganda, au bazo pese mutu makasi. Ça makambo sala. Et quand les États-Unis vont frapper, pour Donald Trump a condimate que bayo ki saisoni, il finira par frapper. Et tant qu'on frapper, ces pays-là, ata mon côté à kofungola manga, a ebisa que non, a condamné été. Kagame est déjà vers sa fin. Est déjà vers sa fin. Je crois que l'opération ya lelo Kagame azola la pongité na Rwanda. Je vis les proxys rwandais batu na ye o baza ao, notamment batu ya PPRD, batu ya ensemble ya Moïse Katumbi bazo condamné Donald Trump po balingaka ete banda makambo banda. Pourquoi na Venezuela? Ceux-là qui n'ont jamais condamné l'agression rwandaise, mais bazo condamné France et États-Unis pour Donald Trump à la Venezuela. Mais Donald Trump à la Venezuela pour l'intérêt des États-Unis. Jusque-là, mais je ne vois aucun Américain, aucun officiel américain, et les républicains ou les démocrates, ont condamné Donald Trump. Na elo kwa sali na Venezuela te. C'est seulement ces pantins de Congolais. O bayeba mingi. Bayeba mingi. Nde bazo condamné. Mais s'il s'agit tozon asikoyo na onga lobaki ke na loba pona cocaïne. Vous voyez les États-Unis na o Italie drogue. Drogue bien sûr ezana mbongo ebele. Mais talandenga zo sala répression contre la drogue. À quel même na pays msusu pona ko déloger présent ya pays wana ko zoye ko kangaye ko ya ko samisa les États-Unis pour la drogue. Mais nous, chez nous au Congo, qu'est-ce que nos autorités font pour combattre la drogue? Bangi. Allez-y dans des ports. Batu oyo ba memaka ba drogue. C'est ezaka ba oyo ki baza mokonzi boye nde mutu amemaka drogue akotisaka drogue saki mobimba bangi ekoti nani o moko ya mokonzi tel, surtout nos hommes en uniforme. Mutu moko abetelanga lisolo na libongo moko boye kama bongo na biso eza na Kinshasa alobi omoni ndenge toyaka na bangi boye bangi soki eye batu bakotisaka ngo soki toye totele tobengaka obenga colonel tel obenga général tel soki ça dépend quantité yende mutu akoya soki aye yende mutu akoya na mutuka na bagarde na ye bazwi basaki wana batie na mutuka na yebi
les lobangi. Pourquoi les États-Unis ont la drogue? Pour drogue des boma. Même Donald Trump na speech na ilelo. Alobeliango abi drogue oyo Venezuela zo contre les États-Unis et zo boma chaque cargaison de drogue zo boma 25 américains. Mais biso bangi. Allez-y dans des sous-siètes où ils ont na kati oyo kati na bakwa isolé à partir à 19h. C'était lié par excellence oyo bangi melaka sans contrôle. Qu'est-ce que nous faisons pour contraindre nos jeunes gens? Ba mela bangi te, ba teka bangi te. À l'époque de Mobutu pona mela bangi. Ezalaki bazo mela bangi akobatama. Soki bakangyo na bangi au Sambwe, au prison. Mais aujourd'hui, qui sont les meilleurs vendeurs ya diamba? Soki na bangando bateka bangi wana, oyoka ke non, ye aza soda. Ndem teka bangi. Nous avons la police antidrogue. Oyo bakoki kotelemela bangi. Tokomona bango bakoti o bazo contrôler kangi batu tango bazo kenela bango bapesi bango mbongo et suki ka wana batu wana bazongi bazo continuer koteka bangi. Regardez les États-Unis ndenga zo telemela basombi bateki drogue même à l'étranger qui okanga président oya mboka d'un pays souverain akangi abengi les États-Unis pour ya kosambisa il kolo drogue. Les autres ont besoin de whisky. Vous savez combien de jeunes ont besoin de whisky? Pourquoi pas prendre une décision courageuse? Il y a une usine sur whisky. Et dans quelles conditions le whisky est au Salem? Je connais plusieurs jeunes qui ont besoin de whisky. Whisky. À l'époque où on grandissait, toi na ba jeune belé na ba papa ba banda ki omela lotoko na gene des années boyebi ke papa na lango akaza mutu milango lango kana ya gene na lotoko akufa kate abeba kate azaka bongo mais lelo avec whisky jeune akosa la 50 na komela whisky bazokota mabele. Tandis que tolobaka na ba français na biso o tolobaka na Congo tolobake la jeunesse est l'espoir de demain. Mais cet espoir là tozomema bango wapi? Ceci doit interpeller nos dirigeants. Ceci doit interpeller nos dirigeants. Et de jeunes qui prennent whisky bazo koma otobenga kana médecine la toxicomanie. La toxicomanie. Mutu aza mutu bozo mona mutu aza mobimba aza liboma te mais aux autres ceux qui ont l'apparence nae il est semblable à un fou mais il n'est pas fou. Nous sommes na suite ya ni suite ya gene. C'est pas à gene ou bien suite ya whisky. Est-ce que eux-mêmes les Indiens qui fabriquent ba whisky oyo ba melakango tozana whisky ou importé et salami na ba norme? Il y a plusieurs décisions les dirigeants ont prises concernant whisky. Bateka manzanzate, bateka ya mukete, bateka ba bouteille. Est-ce que ba décision au bazwa eza respecté? O tobe o mutu moko ayebisanga ke ezaka ba décision ya 24 heures. Buka lelo lamba lelo bazwi décision lelo moni lobi ba toki bakangi ba whisky ya mike mais usine alimentée au sale. Ce sont des détaillants au bazokanga. Après 48 heures de décision ici. Bato na bazongeli. Botana États-Unis. Botana États-Unis à cause ya drogue. Ndenge balandi président. Ya Venezuela bakangi na mwasi na ye baye kosambisa bango na États-Unis.
pour nani bazo coach sa drogue. Ça doit interpeller nos dirigeants. Ndenge tolobi. Donald Trump a frappé na Nigeria. Donald Trump a frappé na Venezuela. Namoni batu ya Kagame oyo baja na ye, ba ambassadeur na ye baza na Congo, na M23. Balobi, le prochain ça sera Tshisekedi. Nathalie Nalobi, on est où là? Tshisekedi a signé le contrat. Na président, il y a États-Unis, donc il y a un gouvernement américain. Contrat win-win. O epesi ba Fulgence Muteba kanda, epesi ba Mbongo kanda, epesi ba Nanga kanda, epesi Paul Kagame kanda. Tandis que babanda qui chanter matin, midi, soir. Ici que dans ces accords, c'est le Rwanda qui gagne. C'est le Rwanda qui a gagné. Mais Tomoni, après les accords, c'est le Rwanda qui pleure, c'est la Senko qui pleure. Mais bakangi Trump pour l'intérêt des États-Unis a kyo kanga président à Venezuela, bato yo babaluki balobi, le prochain c'est Tshisekedi. Babo sani que non, muto a violé accord aux États-Unis na Trump bazo menacé, c'est Paul Kagame. C'est lui que le président Trump a lobby que Asakani na yepo a respecté les qui se lié temps ba signé accord après respecter en 6 jours après à qui kozwa ouvrir. C'est lui qui est menacé. Mais balobi que non le prochain ça sera Tshisekedi. Na moni même ba pantin ya M23 na page na bango ya FC. Balobi que ndenge bakangi président Venezuela ndenge tokokanga Tshisekedi qu'il se prépare. Nathalie Nalobi, mais ces gens ici sont des fous. Sont des fous. Donc matiti ya bangi o bazo melana zamba eleke belé et pesa bango passe. Donc bazo sala bayeba ko sala lecture ya makambo zo lekate. Je comprends. Tana biso na moni eleki. Bo s'abonner na chaîne biso. Bo s'abonner, bo ko taper na site na biso là où il y a des informations. Bientôt là tozo banda. Ko exploiter ba titre oyo eza à la une na kati site na biso. Toko banda na bino ko exploiter titre moko ou eza la une to exploiter titre to commenter ngo to leki kabongo. Site na biso eza www.victorianews.online. Toza pe na Facebook, toza na YouTube, toza na X. Mais X na biso loko X a komi ofutisa nanu to zumbongo makokite ya ko certifier compte X na biso. Mais compte X na biso ezali. Merci beaucoup tokutani lobby na kati ya numéro msusu. Bye.